bonjour, bonjour, bonsoir. Babi, air nyonso place tout besoin mis donc ça dépend ba pays et puis ça dépend ba air quoi. En tout cas, Bambote Nabino, Nzambalo la vraiment battu les bichos. En tout cas, bon début de la semaine, Batounio surtout quoi. Là, je dis un grand merci à Belleville Kondi, la patronne, Maman Morote, Maman Raigoshi, Maman Ochigari, Maman Tioma, Maman Moutou Boussole, Maman Moutou Montre. Vraiment, Babi famille Libota place tout besoin mis, famille Libota Bambote Nabino, Yangwana, vraiment, Nabino Latina, Bobino Ngranga, vraiment Latina. Là, je dis un grand merci à Domolesa. Babi, Zamba Versas, donc le sérieux Yangwana, vraiment. Un grand merci à Odette Lesa Maman à Lesline, et pourquoi pas Johnny Lema Aquarium, Kilo ya Congo si Fabel. Un grand merci à Mifile Samotema ya Papi, Irene Kialuta Motema ya Richard. Un grand merci à Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala, Nadine Kialuta, Karine Izanga, Jocelyne Kialuta. Un grand merci à Excellence Joël Issimo le million. Un grand merci aussi à Patricia Branco, Babi Fondation Guido Twango, Boss Azamoko, Okiem Edouard, vraiment. Là, je dis un grand merci à. Là, j'ai dit un grand merci à mon vieux propre Guy Basket, Mokonda des continents, et pourquoi pas Pablo Kin, Pablo Kin, Babi maire déclarant la carte à Luanda, vraiment. Là, je dis un grand merci à Ada Jolubanda de Turquie, Luanda, Kinshasa, meilleure agence, Babi Ada Jolubanda de Tosuka, la Turquie, le Lopéton à carte à Paris, et pas Rose Mengi, à Kopalo, la Kuna, donc, Armélie Litumba, Yangwana, mauvais propre Tito d'Acosta, mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Et pourquoi pas, je dis un grand merci à Renate, Babi Renate Yoïsa. Il y a vraiment Yangwana Renate Yoïsa, Gloire Digitale, Christian Zarko. Un grand merci à. Un grand merci vraiment. Na batutu balingaranga ko ngapel rabino ma famille de bota chaîne na bino yango ya mona suka na bino chaîne yango vraiment en tout cas bo s'abonner massivement et bo liker bo commenter émission et ça vraiment bien là vraiment tout le monde film biso ndenge ezokende to bandi la première table na biso to mona ki ndoko na biso moi si dozo 1000 esprits na vande na kati ya kiti vraiment tout le monde ndoko na biso moi si dozo 1000 esprits ndenga so savourer musique ya présent biso Fally Ipupa aoyema vraiment donc ami côté ici vraiment la kati ya nzembo na biso wana vraiment donc donc niveau zo yemba ngona kitoko nyonso tout mais to moni côté kuna gesho atemi okamwa gesho abi yo bino pe boka banzembo 1000 espoir répondre deux à répondre mais ndenge za bongo baza ba frère na biso c'est toi qui va monter toyo kabanani gesho za ki choqué kotala kabi dozo baza ba sala nzambe ba prière avant ma case de famille baza la famille chrétienne banzembo wana kutu donc continue kwani ba yoka ngo kutu te na banzembo wana vraiment bango bakoko yoka ngo te ndako na bango bako yoka ngo te na kamo niveau dozo ye banzembo wana pe sans erreur aye bango vraiment donc normal vraiment tokos na tokos vraiment ko de ko temo po eza Fally Ipupa nenga ye manzembo ni wana dozo zo palola nzembo wana geso azaki déjà choqué touché pour la frère na ye assemblée la makasi mais niveau moi si na okende yango te to na deuxième partie to moni décor ba vandi ba osolo la ba osekana puis petit à Sami Mokili Gesho pa Gesho koti dans décor aza ko appuyer mona a manqué Gesho nzoka ebite ke mwana wana ateka déjà moi si na ye pas Sami Mokili décor Gesho ko vanta décor ayo se perane mwana na mankanga bonabo so na yebiso maka mwana na sali yo regretter mwana na za moi si na yo apesa ye vie wana jika Sami Mokili moi c'est apesa moi si na yo Sami Mokili ozomona aza moi si na yo apesa ngo vie wana jika vie wana oti jika vie wana jika moi si na yo bapesi ye bateki ye bona alobi ka makambu ebele wana te komona papa na biso nani Blaise bavai na ndeko na Gesho
gesho otalisa bitala mwasi na yo na okaki azoyima banzembo bafali bafere boye na boye abi en tout cas vraiment niveau akotaki na kati niveau abikotaki na kati ya nzembo wana akoki koyemba bongo te donc mozindo wana engei ezala ata nzembo ya papa na biso Emekanu to papa na biso Matou Samuel to papa na biso Denis Lesi to Denis Ngonde plutôt to pasteur Mike Kalambai to pasteur Moïse Mbiye mais ya ami kotisi na kati wana menzoka ami kotisi na adoration te mais ami kotisi na nzemba ya papa na biso Fali Poupa mobali nazaki sur te par rapport ayebi mwasi na ye na bonzambe mobali aza na kati ya ignorance ayebi mwasi ne na kati ya bonzambe nzoka mwasi aza nde moto ba ignorance moto mbutu moto makambo ebele toyei komona susu ndeko na biso dekor ndenge manke sami mokili mwasi wana dekor biso nino toyebi ke dekor azalaki mwasi wana mpo asala gesho motema pasi po gesho wana mwasi na pembe ya te ya kitoko ye pa lobi te afutaka mwana na mbongo mpo bakoma nini mwana na yaka lokwa mwasi na ye mwana na ye sami mokili alingi mwana na ya ndenge asolo aza mwasi ya dekor te dekor afutaka nde mbongo mpo anyokola gesho mais tomoni dekor ndenge manke sami mokili ndenge afingi mwana wana donc toyebi te vraiment toyebi te ekende ndenge nini toyei kovanda lisusu boye tomoni lisusu papa na biso Serge na mama na biso Leya nde baketala mwana bango na ndako papa na mama bana esengo mwana bango abali bango bayebi kaka non nde mwana bango abali mwana bango akochange te dose epa mobali ne azosala semblance comme si rien n'était on dirait aza mwasi malamu on dirait ta mobali kuta asenge badeplace aboyi abino bebe wana eza badepense inutile tovanda na biso mobali abi toki eta Kinshasa pamba aboyi abi te mobali abi toki eta poto dose aboyi te chéri omoni ozwi repos fo vanda tosavre bolingo na biso tozala bien omoni soki okeye ekesa kitoko te chéri apousse mobali baraison moko eza valable o mobali ma afanda abi non ma femme est meilleure mobali abi non naza vraiment na mwasi oyo aza mwasi makanisi aza mwasi mayele donc moya kosala ya kozala na badoute na makambo oyo gesho alobaki pa mwasi na eza te par rapport que ameki mwasi na ye to voyager tosala boye tokosomba ata bilamba mwasi aboyi aya comprendre que c'est que gesho akosala mwasi ne makambo toyei komona papa na biso Serge ndenge akotala mwana na ye na kati ya ndako baye kotala nani dozo pa ayambi bango esengo papa na mama ayambi bango azwi mpe je apesi baparent ne baomela baparent na ye batuni ye likambo tatouage oyo obaki olongola yango soki obali aa na 8 tatouage na nzoto baparent babaki nde soki obali olobaki kolongola batatouage oh oui na biso nakota ndako na ngai na kolongola yango mais eyebani nanu te ekozwa mpe 2 ans to mpe ekozwa 3 ans ekozwa mpe 10 ans après na longoli yango papa yango abi même mutu soki abali achangeaka dose ozochange na yo te bino moko bomoni réaction ya dose devant baparent na ye est-ce que mwana aza très bien éduqué akoki kozala insolente bongo na miso baparent na ye jamais bomona do bino moko da bomoni attitude ya dose bomoni da comportement ya dose aza ndenge nini mpe mama na bango arapele abi libala oyo mpe ezalaki libala na yo te ezalaki libala belle vie mais biso nde baparent tosali kaka mpo libala oyo ezala ya yo biso nde baparent tosali paratonema tobetelo cope libala oyo ezala yo mais libala oyo eza ya yo te libala eza libala bato ya belle vie po blaise ti ayaki na ndako ya mama ya biso Leya ayebisaki mwasi na nga azawa mais mwasi te ezalaki mokanya te ezalaki dozo te mwasi ne ezalaki belle vie papa Serge ne bandeli azalaki malamu azalaki meilleur papa mais biso nyonso tout tomoni na 5e épisode azwi $40 apesi belle vie afuta transport azonga tomoni mama na biso wana na 5e épisode tomoni mama na biso Marie-Jeanne Bololé akufi
tout le monde bakata babi bakosala matanga te basunoleli Marina matanga asala matanga boyina makambo nyonso tout Belleville ayebi nante ke mama ne akufi ayebi nante bango mpe bafuta ndako te par rapport ya matanga Marie Jeanne babi papa ba Belleville aza mnyongo na bango basunoli Marie Jeanne akufi mutu aza te mwana ayebi te tomoni Aziz ndenge azolela nga na memi ngambu mama bato apekisaki Marie Jeanne kokende prière te Marie Jeanne aoka te Marie Jeanne akende prière akende kit matinal abaki apekisaki na ndenge mabete mabine mama tension ezosala kobima te Marie Jeanne akendaki na souci mwana nende mwana azobenga te bona boye akenda kufa na nzela ndenge mama biso Marie Jeanne akufi mais tomoni bebakata pe kote kuna baziza bazo déplorer mpona mbongo na bango ndako basalaka te bateka eloko moko te mbongo na bango nde moto esungaka bango babi bakofuta te mpo ndenge Marie Jeanne akufaki donc baovanda wana na compte ya niongo ya papa ba Belleville ya makambo nio tutomona eza le monde makambo otomona esalamaka na bafamille ebele mabota ebele makambo oyo et surtout makambo mama ya biso Léa asali papa na Belleville na mama Léa baza yaya na leki mais Léa awangani ba Belleville abi toza kutu makila moko tenga na papa na yo toza bandeko ya mosika tata no ntongo azalaki na mbongo atikala ye kosunga nga te est ce que makambo wana etali Belleville babiloko tomona yango eza bachose réelle esalama na bafamille ebele toyebi yango toyebi yango papa mosu omona aza na poto azorapele bana ndeko no atika kufa na Kinshasa azorapele rankini ya ye na ndeko na ye est ce que etali bana wana etali bana te mais papa naza na poto arapelaka bana ndeko na ye ndenge papa na bino abandaki kosoa kutinga makolo ngulu abanda kobeta nga abanosa mais abanda koluka yozala bien ozana éducation moko bien na vie na yozana échec to sa baneya te mais ntango papa wana akufi yo koma orapele bane makambo wana okoma orapele bane bamakambo eleka kala chose vraie ezali makambo na oloba ozomona yango omoni ke mama na biso Léa asali yango pa Belleville tala mutu alingi Belleville mais tellement Belleville aza mwana oyo aboti te azwi mwana dose impoli apesi ye nani Blaise est-ce que tozaka na est-ce que vraiment donc oyo ezalaki 6e épisode na biso 5e ekotaki 6e ekoti lelo bozwa 7e épisode ya Le Monde. En tout cas, bozala toujours branché donc bokota vraiment na Belleville télévision bokende kuna boromo na 7e épisode na biso le na 16h30 borozwango. En tout cas famille libota boza ebele ma vie wana ezobeta na Le Monde eza ba vie aux famille libota ebetaka te. En tout cas to consommer film comme il faut, to tala film, to aimer, to commenter et ça la biso bien. Merci beaucoup na ba famille liboto vraiment na moni na lobaki na eseki bango ke ba abonné na za na bango eza muki. En tout cas merci na ba onyo surtout ba s'abonner pa na nga. En tout cas nzamba lola a batela bino vraiment. Là je dis un grand merci à Nene Nzimbi la brésilienne, Doris Mwambani Kisoka la patronne, Rosie Mboui international Kabobo, international Christelle Ngusu, Miss Margot la patronne, Nick Bams de Brazzaville, Patiti Tengue, grand merci à Tonton Grâce et pourquoi pas Chico Sana. Babi, vraiment merci beaucoup à Tania Baoso et pourquoi pas Junior Tofla. Là je dis un grand merci à Maïka et pourquoi pas Papa Koulou Tulia Bawarion et Koka Bawarion, Papa Koulou ta famille Libota, Jerry Kobetor, Bamota Nabino Yangwana, famille Libota Mobimba, Nalingara Bino Tina Pobino Pebolingara, vraiment Tina. Là je dis un grand merci à Bernice Koumini et que ce Koumini Malorizanga et pourquoi pas Nancy Banza, Nalingara Bino Tina Maravilla Kialuta, Paolino, Petit Dali, Boza vraiment belé, Nalingara Bino, Jocelyn, Joyce, Donnel, donc belé vraiment famille Zanga, donc ma beauté est une place sur tous vos amis. Là je dis bonne soirée, bonne journée na biso nya surtout nzamba lola pambolanga na bino. Bye bye.
Et sans oublier mon vieux propre Papi Teka Diamona. Yango wana.